ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi ya émission to lobela mboka Congo na pesi bino mbote bisika no sezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela oma bota mabino. Na lakaki na bino ete na lobi na mboka Congo maemanso makolekana na kozanga te kobeta kelelo to pe komola kisabino balandi émission to lobela mboka Congo. Pamba te maponami na mboka Congo. En tout cas, to komi kokoma na 90% ya koloba ete mapona makozala te pamba te mikolo minso ndenge na yebisaki bino mikolo meuti koleka ete makambo mazali komo bongo na bongo la pe makambo mazali komo botama tozali koyeba te soki nini penza ezali koleka lekolo Congo po ete bambele ya bato eleki ebele na komo benga na koloba ete Océan de la presse boni boye tozali kotela boye tozali kotela boye ba misu bazali bobele ko kanisa ete soka benga na tongo na temps na butu wana esengeli na tele bakaka la sala bino mission ezali bongo te bande ko balandi maloba mabino mazali koyokana kasi nazali na mosala tozala kape na tango ya kosala ba misu bazali ko akizengai tozali ko lukayo na banzela ya basinga oya bino bobengi ba internet tozali ko mona na te yango na bisi bino oya zali na makoki ya lingi na kolela kala TVT po ete biso ba journaliste ya solo tozali penza la ko botombola mi ya biso te kasi sengeli tengana kele kolela TVT botindela nga misolo po ete na somba téléphone soko moninga na nzela ya singa te ba kena zali ya téléphone ya Android te tindela nga $180 na ko somba bokomi ko mogangela nga lokola mona mokete na ali na ngote boyoki ngai ke na zali na yango te botinda misolo soki penza ya solo bolingi ngai ya solo na lolenge bozali ko benga ngai lelo oyo tozali penza la chercheur tozongi na epona nini pamba te na yebisaki bino ete ayebi penza makambo politique makasi pe lokola tangela ngona kelasi tolingi toloba na makambo ezali koleka mikolo oyo pamba te ba ultimatum ezali pe mikolo mezali ko poussa la balobi la biso ete le 20 oyo ekomi suka ya sombele suka bisanga po ete makambo matombwama pe na sanza wa jelo kwa tolobaki toyebi te soki tokokufa toyebi te soki tokosala nini kasi bande ko balandi toko tapela mozindo ya likambo pamba te ezali pasi mingi oyo komeli biso na okolo Congo ba abonné ba biso esengo ezali pamba te na moni mama Chantal Fitina yo na Canada osabonné merci beaucoup nzamba pambola yo na moni pe Rita Mawete na Londres penza mwasi ya nguya mwasi ya kitoko osabonné pe mingi mbote na yo ya ton pa Philippe yo pe osabonné esengo penza ezali na biso po ete Jean-Jacques Soki mobali ona ndako na yeba pièce lo setonda amour amosali penza mosala kitoko na ko partageaka merci na bino pe longo na bino papa tokende penza siko na invité la biso na lombango nyoso pamba te makambo ezali mbutu ba mbote na bino ezali Sandra Ndila Bobo Mesene mbote na homo na mboka mbote au sein de la presse papa na ngai na asi natangisaki yo mwa mokanda oyo to travailler na baninga na bokebi pamba te awa balobi RDC Lorenzo en colère Lorenzo azali na kanda pona nini Lorenzo azali na kanda pamba te demande ya rapport na ye ya réunion na ye na Luanda kuna oyo mwana mboka Trump asengaki bango mwana mboka Trump asepeli na yango te pamba te mwana mboka Joseph Kabila kendaki te tango tata mokonzi wa mboka Angola a interpellaki po ete bakutana na date ba pesaki bango date limite ezaki bongo le 17 oyo uti koleka nde babakiseli bango le 20 mais mwana mboka Kabila tango yoki bongo amokei na lombango na Kindu nde akei kosangana na moi réunion ya lombango na bato na AMP boni makambo na yo po yokaki yango. Oui, vraiment en tant que chercheur et acteur politique toujours suivre de plus près la situation qui se passe na kati ya mboka na biso RDC et ba réunion ezosalama na kati ya région ya Grand Lac na kati ya SADC, ce qui fait voir que la situation à RDC ils ont intéressé au plus haut point communauté régionale, communauté interrégionale et communauté internationale dans son ensemble. Tolanda qui effectivement réunion elingi salama na kati ya mboka ya Angola où ils ont présidé na Lorenzo et par rapport aussi à l'absence à RDC, ils ont quelque chose de très vraiment regrettable pour notre pays et puis ils ont fait preuve il y a au babingi na lopoto contre-performance diplomatique susceptible d'influer négativement sur le devenir de la RDC. Parce que pour vivre de mon côté, il faut baninga ba intervenir, il faut baninga ba s'intéresser. Voilà pourquoi nous reprochons encore une fois l'amateurisme diplomatique. Il y a ceux qui sont vraiment na destinés à Mboka na biso.
Bande ko balandi bozali pena kolanda biso la bokebi pamba te toyebisaka bino ete émission otolobela mboka Congo ezali kolobela mboka Congo tozali kolobela mboka bapaya te bisika nyonso bana mboka Congo bozali bisika nyonso o bozali ekamwisaki nga ete na mboka ya Turki bato babengaki ngai ba congolais o bazali komolanda émission ba mo bengaki penza balobi océan de la presse tozali kotala yo penza pe tozali kosepela Henri Kitobila bino bozali kolana Marita la bato baike bobengaki ngai belé bo sala pe bisika o bino bozali bo telema pola ko tombola bakambo ya ekolo Congo papa mona mokonzi ya ekolo Joseph Kabila aloba aboyi kokende koboya kokende wana ezali penza ete na nko alobi na kokota te pamba te bino bokoki ko imposer ngai te na maloba maye alobi bino bokomi lokola ba conseiller na nga boya leti ko salela nga misala oyo na koyi kolinga te yepe asali reproyer na este kuna na Kindu akei pe komo bongisa na bato na ya MP koyoka na basoda na ye ozali ana mboka Congo ozali kotala ndenge ni ba vieux ozali kozinga na biso lokola tokomi na état de guerre ozali komona soki tokomi kaka minuit lolenge nini ba char ba soda ba yikela ba manduki bazali komolekana mboka na biso komi lokola tozali na pasi kasi oke ndenge tozali biso toyebi ke bitumbe ya lite toyebi kaka ke makambo azali komo bongisama po ete maponami masalama mais tozali komona mbele komeli biso ete kuna na seni bisika bato basengelaki kozala pona kotela biso makamba calendrier électoral moko wa bango ya ingénieur asili pe ko prendre fuite akimi na ye nini pe ezali koleka na mboka Congo po ete ba congolais bisika loso bango bazali bayeba bato baseni na seni ko mbutu bato bakomi ko mokima Joseph Kabila aboyi kokota ba réunion na baninga po ete ba solola ba lukele lolenge ni bakoyi ko bombela esika o akoyi ko kena libota na ye po ete atikala mboka mokiteli muso atikala sikoyo Congo ekomi wapi to pe tozali ko kende wapi. Oui, yangone to lecture na ngai eza que toza en pleine crise et crise eza na ba conséquences multiformes et cause na ba conséquences sur la sous-région et cause na conséquences sur ba pays frontaliers. Voilà pourquoi je montre que dès mon introduction na yebisa que ils ont intéressé Mokil Mobimba parce que RDC est un pays moko très vaste et un pays moko hautement stratégique. Ceux qui vraiment travailler les Cambouya RDC sur le plan politique na bokebité et cause Brazzaville et cause Angola et cause Rwanda et cause Burundi et cause Tanzanie et cause ba pays nyonso tozana na 9 pays frontaliers. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui sans ces responsabilités de conduire que Batouba s'intéresse à ça. Par rapport à Mutuna Nayo, Oyo, président Kabila a boyi ko participer à la réunion, je n'ai pas secret na été, il est en train de faire ce qu'il fait, mais il a vraiment tinaté par rapport à situation tozana ngo na kati ya mboka aza acteur majeur oya koki ceux qui a se comporté de manière responsable à résoudre crise oya mboka aza vecteur important oya ko permettre biso to dénouer crise à partir du moment où yemoko azo constituer blocage pour na ko s'enfermer dans un certain orgueil de sur-soi, je pense que vous allez vraiment très intéressante et ça risque d'avoir des conséquences sur toute la population congolaise. Et par rapport à la militarisation accrue, il y a vu ces derniers temps avec les paramètres sécuritaires où ils ont garantissante, je pense que ce n'est pas important pour lui. Il a encore tout intérêt à revoir ses cartes, il a encore tout intérêt à revenir sur ses meilleurs sentiments, afin d'être vecteur de la paix et dénouer cette crise. Mwana mboka ya solo makambo zali koloba kasina mikana ko tuna yo vandi le bonga la oloko ozali wana na kitu na bokonzi ozali kolia vina yo échanger pamba te toyoka pe mwana mboka bato bayike balobaki azali chauffeur ya mwana mboka defao pe to mona ki lolenge mwana mboka banai ko kima wa defao balmo lukela ba papa wemba balukela ba Francis Kalombo balukela bato bayike kasi mwana mboka akima kinaye pe ba mozuete ba photo ba moya ki bo motambola ki ke mwana mboka chauffeur balai ko pusa balai ko teka na ye ba carburant siko yo ko teka la ko yebisa nga moto wana d'un coup to zonga na ona sima akomi mbala moko tata mokonzi ekolo pamba te soki tozongeli na tango ya liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila moto oyo a ordonné qu'il ekolo na biso ezala ki ete Edi Kapen papa azali na prison pamba te tosila komona yango ete na pays oyo bakufeli mokonzi na bango na lolenge oyo mwana mboka Joseph na Musée Laurent Désiré Kabila mokufelaki ezalaki peza kitoko te po ete basasinaki ye na ndako na ye babomi ye mboka Kongo ngai kokota na trouble kasi moto moko boye inattendi ndenge bilo bato lopoto bolobaka atelemi ordonné ba soldat pe ba soldat ba moyokeli kasi moto wana na mbala moko o biso to kanisa ko matata mokonzi ekolo po ete Kabila azalaki te azaki na mikili ya bapaya apekisi avion kota te eloko moko te na mbala moko to sutuki Edi Kapen na prison Joseph Kabila akomi mokonzi to kokai koloba quelque part ezaki mo coup d'état ya kobeta
moi la mobile dit peine pour être le batika ye na bomo à vivre na ndenga chaka kimboka mbamo baboke na prison cela veut dire ki moi coup d'état moi moké si koyo moto oyo akotaki bo continuer na difficulté à lolenge wana to pe ba mindele bato ba soutela ke ba occidentaux moto wana akondima a libérer bino mboka kaka na pete boy o pona kobanga bozali pa kondima ke mwana mboka Joseph Kabila na mapinga na ye penza o asa formé bango belebele akobima na pete sans toutefois a poudrier ndenge bino moko na lopoto bozolo ba République démocratique du Congo. Té moni par rapport à cette question là. Moi, je suis en train de causer des faits politiques. Les faits politiques, ils sont trop sacrés. Congolais bokimaka. Tozali koloba histoire nanga la côté yangote. Mais na symbole makambo lobaki oza congolais oyebi yangote. Eleka na bilili ba fundo ba loba ba boketu premier. Ba tutu ba yebi yango kasi tozali koloba te ke ezali bongo. Mais tolobi ne ezali na liste toile ya Congo. Mutu moko ko bomba te so Kabila lelo akei. To komona ba to benga e politique nambe. Bila bo bomba ndenge ni parce que ezali ba congolais ba to ba pesa ba to ba sala ba recherche. Bokimaka nini? Merci beaucoup pour la question. Je pense que Ngaï n'a pas relevé débat au sein de la presse. On a tellement na fond, au sein de la commission na likolo, vraiment l'éthique et sens et responsabilité, ils ont invité ngana kota na ba considération à CT. Na kende na makam oyo, on a yebi o ko pesa RDC et tomboma. Donc tombe la RDC par rapport à ces genres de considérations. Au fait, quelle est vraiment ma lecture il a fait par rapport à la situation sur Loba? Et ça que bon vouloir naïe. Na mboka iko kombama na ba état d'amté to komi sous na batan ya ba oyo l'état ils ont te définir par rapport à ba individualité Louis XIV soka zate mokile kozika non to komi na système à démocratie c'est le seul système qui est investi par toutes les idéologies du monde na donc, Congo démocratie ali démocratie c'est que toza na constitution yango nde kandidati ke mwana mboka ko se représenter té yango nde sali te mandat ezala ya 5 ans. Il y a une liberté d'expression, opinion de manière un peu très libre. Il y a des choses à la démocratie et chemin et une construction. Nous sommes vers la construction du chemin. Il y a des interpellés, mon amboka Joseph Kabila, à mettre l'effort pour consolider la construction et chemin et la démocratie. C'est pour te faire voir que les autres dépendent de la bonne volonté, les autres dépendent de la saut de mer, les autres dépendent de la banalité, mais les autres dépendent par rapport à Makamoto Yokana Kibsonyoso, ou Nakati ya Moboke Lukonsi, ou Babingi Constitution Nakati ya Mboka Nabiso. Constitution, il oublie que ce qu'on s'allie 5 ans, ou l'Ekinayo, une fois renouvelable, aux en opportunité ou bien chance de recevoir 3e mandat. Balobi pe kana même constitution que bakoki ko revoir yango. C'est que bakoki pe ko changer yango mona mboka Joseph Kabila ça ko linga ko changer. Et maman na il faut normalement bato ba comprendre ba bazo suivre biso ba la confusion té. Constitution ba ko revoir yango mais ça ba disposition ba bengi ba disposition verrouillée. Ba disposition oyo ego sala objet ya révision constitutionnelle té. Parmi lesquels mandat et président de la République, la forme du gouvernement, la représentation syndicale, le multipartisme politique. Ce sont des dispositions au ba bengi ba fruit défendu. Oyo bako simba te soko simbiango au sanetu Adam na Eva na kati nini. Article nini lobi ke bako ko simba. Article 220 de la Constitution ce sont des dispositions intangibles de la Constitution. Article 220 de la Constitution. Kende otanga aux chercheurs, aux vraiment journalistes moka mayele, tanga disposition na komona ke mandat na banini ba makambo na otiko tanga et koki jamais ko change jamais. Ce qui vous changer ngo donc vous dépouiller Constitution de toutes ces valeurs, de toutes ces considérations, de tous ces principes fondamentaux où ils sont enracinés par rapport à boyokani ezaki na kati ya San City entre ba représentants ya ba parti politique. Bande ko balandi bozali penza kolandela boke binyoso ete makambola mboka la biso ezali mbongwala ata kondenge mwana mboka chercheur azali koloba ete mobeko likondi papa kafelio kasi soki etosami article 78 ebotami pour la nini article 45 ebotami pour la nini. Oui, yango ndezo mona constitution ezo s'interpréter par elle-même mais ceux qui osent interpréter constitution na esprit na lettre na yango. Constitution va interpréter sous ses facettes. Ce qu'on a la esprit, il faut qu'on ait la lettre. Lettre est constitution le binin. Esprit le binin. Esprit le binin que ce qu'on a un mandat électif, mandat ou électif, constituant accordé bango opportunité à changer té. À partir du moment où vous êtes touché, pour vous revoir, pour revisiter un mandat électif, donc vous violer la Constitution, n'a pas de disposition, oyo, bakoki ko simbate, on a auto tangelo, où ils ont consigné l'article 220 de la Constitution. Donc c'est pour te faire voir que la Constitution est la Bible, est la Coran, bako revoir en gros, mais il y a pas de disposition, bakoki ko revoir yango te. Yango de zomona, et autres choses de connexion, Joseph Kabila en difficulté, na gouvernement naie, babo ya bacha ba ambition na chemin à organiser ba élection, parce que ba yebi très bien que cette organiser élection, il n'est pas candidat, et juste
jusqu'à présent, il n'a pas été prédisposé à Kolungwa pouvoir. C'est ça la difficulté aux hommes monasiko à Zanango. Tantôt machine à voter, tantôt stratégie, tantôt créer guerre, tantôt décréter état d'urgence. Ça fait partie de la stratégie politique pour contourner les dispositions verrouillées de la Constitution. Donc, wana ezo simbate, ezo pesa mbutu. Et on a même au niveau il y a organisation régionale, il y a organisation sous-régionale, il y a organisation internationale, même dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, lobby que non, en tout cas, accord wana est comme une résolution. Donc, à côté les Melayango, il va rencontrer normalement la communauté internationale sur son chemin. Après avoir épuisé la procédure diplomatique aux hommes, on a des réunions secrètes, des rencontres, des propositions. Et en dernier ressort, conformément à la pratique diplomatique internationale, on va passer au processus d'encadrement militaire. Voilà pourquoi le président François Lobaki, si aujourd'hui il ne parvient pas à respecter cet accord, la France sera prête à soutenir toutes les initiatives qui seront prises dans la sous-région. Donc c'est ça, nous tendons vers le processus d'encadrement militaire. Na motema bozali ko tela Sadek po te balobi Sadek mobeko na ye wana ya ko kitisa ba militaire na ye en place ezaka ka maintenir au cas où mwana mboka alingi ko kendete nde yangola ba mindele ba français bazali ko tombola lesu maboko la bango po ete potango bango mbutu mutezali ko kota la Congo bango bazako yiba ba minéré bozali ko yeba tete makamno so bazali ko sala wana ezali ko tuta tu ya ko détruire biso ki ya ko pesa biso mosomité. Et ça initiative tena na rectifier lo mamuke et ça initiative ya bato SADC mais eza normalement résolution ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc au lobby qu'il fallait encadrer le processus électoral, veiller pour appliquer accord parce que eza seule voie de sortie pour désamorcer crise na kati mboka RDC. À partir du moment où il y a déjà une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'on souffre d'inapplicabilité. Voilà pourquoi mboka bapaya par rapport à oyeko ya mboka na biso et qu'on se déverser na bango, il s'implique, il s'unissent, il mutualise les efforts, les expériences, les idées pour nous aider enfin de veiller à cet accord qui est un don béni de Dieu. Bande ko balandi tozali penza ko kendela bokebi nyoso pamba te na yebisaka bino émission oyo ezali émission oyo sengeli ete bolandaka yango la bokebi parce que toza ko réfléchir na bino ensemble pe tozali ko yebisa ba imboka na bambela na bino esengeli ete bo s'abonner massivement pamba te bo bengaka ngate ko motungisa ngana ba téléphone ata ko bozunga na téléphone na sana eloko ko sala te bo kota na ABC1 bo s'abonner wana nde sikoto ko bana ko sola kana bino na etando eke bo komi makambo sala ngo posa na ba bato bazali bakotala bakoya koyebisa ngai mwana mboka ya solo tozali koboya te oyebi bitumba boni oye bundila est la biso oyebi ke ba militaire ya bapaya bazali awa motango boni oyo est le lezaka ko connaître crise nango ndenge bino batamayele bolobaka banda bakota awa bitumbezaka kana est bitumbezaka kana est na Rwanda bato batelema bitumbezaka la bakongo te bitumbezaka kana nini na ekolo ya biso ni bandundu te bitumbezaka na Équateur te ezaka este mbujimai bisika oyo mwa biloko ya biso bayike ezali wana bakota bitumbango sesila. Oui, au moni question na eza question moko très importante eza ba guerre moko bitumba au sens classique ya terme te mais eza ba guerre artificielle. Guerre artificielle, les guerres moko ngamo nazo créer, nabi ke si ma guerre wana nazana je moko bo nazo tirer. Et ça plus ba motivation économique pour na ko exploiter ba minerais en connivence avec certaines forces du mal ou yo bazo lingaka ka désordre des à l'intérieur de ces ba profiter kana ba désordre